Bienvenue de retour na première dame look. Lelo na première dame look vraiment maman a commis star ya papa. Naye kozongela bino na nouveauté. Naye kolakisa bino ndenge nini ko tracer makiki hein o eza ba maya sika veut dire 2016 ndenge nini ko tracer makiki na yo. Voilà bomoni makiki na nga ndenge ezalaka na kata yango justement après 3 semaines na ebota botaka pona kosala makiki ya bien tika makiki no ekola po banda kokata. Après ça, nazo bando tracé, ba technique o échanger te na mingi mosala, nazo bando tracé crayon wana nazo salela, wana eza brosse, mais na brosse wana na tie gel ya makiki, ya MAC Deep Down, voilà. Yango nde na tracé, nazo landa kaka shape ou bien forme ya makiki na nga naturel, eza crayon ya chocolat, mingi basala makiki na crayon ya chocolat, vraiment ya noir te. Voilà, bomoni crayon ya chocolat ya ngwana nazo tracer nazo landisa kaka ndenge makiki nanga vraiment ezalaka na nazo pesa yango ka mwa forme moko ya bien lisusu pe nazo ke ko remplir na bandi yango nano à la queue avant na ya ko banda côté mususu pour sinon te soko bandi ebele mba moko ogoyi ko bebisa nazo tracer ngo bino mo bozomona na yebi ke ba maman biso mingi tolinga ko bongisa ya ngwana ozomona nazo bongisa mais après avoir kosilisa ya liboso na qui pour la deuxième côté. Voilà, la deuxième côté, j'ai fait aussi exactement la même chose. On a rappelé bino makiki ezalaka yana le, hein, ezalaka vraiment ma passe à tes zaka identique te. Ata osala makiki jamais osa à gauche ezala ndenge moko na droite. Osala na mais et osala toujours kokoka na main, on doit uniforme ezala raté pour na perfection eza ya nzambe. Mais mingi lukaka eza net moi kokokana. Voilà, après avoir fait aussi la même chose, crayon nanga nazo salela ou bien on a bon na noir on eza pencil mais nazo tondisa rango nazo zwaka gel à pâte nde na sala makiki na ko mona MAC Deep Down. Après avoir ko sala on a zui sikoyo o eza brosse moko boy bapesa na bango bato fele na ba boutique ba bateka ba maquillage na ko brosser ko longola pona ko créer effet naturel. Ce que za makiki ebele olandi boy so ko za pe na makiki ebele te ozeli makiki na o eboti o pesa ngo forme après au komi ko sala boy même na batantino baza na tatou ce que so baye ou bien ligne à tatou na o koma vert o ko sala toujours boy bakisi crayon na likolo après avoir ko sala bon pona ko pesa ngo siko ko sokola yango ko pesa ngo forme wana ya HD o bomonaka na salelaka concealer hein o ko zwa concealer partout côté bateka maquillage menga mingi na kindaka na 1W45 pour epesa kanga résultat ya bien. Après avoir kosala bongo na tracé 1W45 wana na brosse moko ya plat brosse wana ya réel technique bomoni kande na osala tan o eza technique bando expliquer bino moko boko komona pe bozo copier. Après avoir kosala boy ko tika ba ligne oyo te ba ligne ba tiaka ngo po mona na te batiaka ngo pona juste epesa kaka éclat. Après il faut koya kolongola ngo nyonso tout na maboko bien na brosse hein kolongola na ça veut dire ko éparpiller ko disperser vraiment ils ala bien etika la tanda mute s'il vous plaît na moni batunsu bazoli ba vraiment kolongola o malamu te mais na misapi na yo même tu peux utiliser o na ko sandi yango down kolongola yango vraiment ndenge bomona soki po ko se maquiller après avoir kosala boye même pâte wana ko utiliser yango comme base ya maquillage vraiment bolobisi nga pe parce que na lingaki ko adresser ka keloko vraiment précision pour na makiki. J'espère que vidéo esali bino bien. Première dame look maman a commis star à papa ya moi si soko sipeli na vidéo et basio en plus vraiment zala motima peti hein kabola yango na ba camarade na yo pour bango pe bakoka ko apprendre wana ezalaki ya bino Adrienne première dame mingi maman commis star à papa ana libota ya lingala kolakisa ba maman ndeni komi bon nzambe apambola bino partager vidéo oyo ekosala nga bien makasi. À très bientôt.